Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singé, Bongé, Faisons, Alano, il y a Sika. Avant que Bandele Tonga, mais vont à Sika. Il y a un moment que Congo, il y a Sika, il faut s'imposer dans Katami Mikili. Congo, il y a Sika, c'est super. J'adore le Congo. Maurice Premier. Babi moi mon balé papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier. C'est Charlie 007 André Cox voyons du milieu Jésus. Il est plus fort que force et problème. Il est plus puissant que puissance à Tu as vécu avant les temps et tu vivras après les temps, car c'est toi qui as institué même les temps. Kolo, Swakamoto Pamba, Otombolie, la miswa banguna na ye, Zambe nangai, Kopesanga mokongo teo, Okangelanga motema teo, Nazana pose. Mais parce qu'il y a ça café noir, il y a Norvège. Donc il faut maloba oyo et que bête ça monte ma bateau père moi si. Le pouvoir de l'amour. Je prends cet anneau. Le ballon la lingala, la français, la swahili, ça nous à l'aise. Je prends cet anneau devant l'église. Yes. Et devant la famille. Et devant ma famille. Je respecte attaquer la mère de ma maison. Les amis. Côté gauche. Quand on est déjà craché la bave, ne retourne pas dans la bouche. Je t'aimerai toujours à jamais. Norvège. Les amis.
Lingala. La mignonne. La Swahili. Mina Sema. Dolo Kite. Nasengi merci epanayo. Aussi makasi. Ya kwenye ngai. Tanaki balezaki ya kokufa. Alingi les. Ozo matisa ngai. Papa Kolela. Oza papa panana ngai. Papa nana. Kolela te. Famina ngai. Kolela te mama. Nasengi merci panza. Zamba pamula. Nabomwenanga. Bagyo na betise. J'ai béni Blaise Aling et Café Noir de la Norvège, une confirmation de Maurice Premier. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné avec Anthony qui est en train de réaliser ces belles images. Et je suis accompagné avec le parrain. Nous partons vers le parc, ce meilleur parc de la Norvège qu'on appelle Parc Florgne. Et dans la limousine, nous avons les invités spéciales venus de Jésus, Jésus, Jésus. Il est plus fort que le plus puissant que puissance de Tu as vécu avant les temps et tu vivras après les temps, car c'est toi qui as institué même les temps. Et c'est toi qui remets les temps. Sakamoto Pamba, Otombolie, Namisa Banguna Naye, Zambi Nangai, Kopesanga Mokomoto, Ukangelanga Motemato, Nazana Posanayo. Vraiment, Café Noir de la Norvège, c'est pour ça que la limousine. Anthony et Capo, et aussi l'image à Kitoko, vraiment, Moussala de Tolobaki, Congo ya Sika, Souka la Masolo. Oui, ça, limousine. Masolo et Betam la Nengali sécurité, c'est que tu as des soirées. Tu sais qui vient que Banama, il place Maurice Premier Zalaka et Ratakate. Au moins, limousine. Masolo ya Likolo, il y a tout sur la Blaise Aling. Blaise Aling, Valélie, la Congo Sika, une minute, Yaka, Blaise Aling. Ah, Motonangai. Félicitations. Maloba, Oloba qui est salé limousine, Batoba Sepeli République Mobile. Blaise Aling, Café Noir de la Norvège, Blaise Aling, Badimio na Mokili, Pasteur à Pamboli, Pasteur à Sepeli, Batoso ba Sepeli, Anthony Olobinini, Blaise Aling Yeyo, avec Maurice Premier et Ratakate, le boss, Masole Salemi, Kitoko, Bomoni Limousine, Bamindele, Babeta Maboko, Bazobeta Maboko. Awa Congo ya Sika, Masolo Carré. Bon la soirée. La mignonne, il y a la mignonne. 30 secondes, la mignonne. Avec respect. Maman, au CPL ici, au Léli ici, dans la église. Sentiment des années et pas à Congo, Mokonzi à Norvège. Sentiment des années. Sentiment ngenda makasi na CPL nzambe na CPL ningi na koloba na mnoko na ngai na passeport nga nasema merci pa nzambe kwa Mungu kwa yote kwa nanifanizia
Kuna nani pandisha usiku na mchana kwa yote. Mungu apewe sifa na kubariki mimi na bwanangu. Ako pamoja nasi. Merci beaucoup Totika. Toko tasiko na kacha park. Bongo to sepela. Merci avec le boss. This is the big man of the limousine. Yeah, we are in Norway. This is, if you want limousine, just contact the big guys and you get the one. You get the number. Nice. I get a number. I will call you. Thank you. Merci beaucoup. À sentir vraiment donc bana ya Barcelone baza na terrain et donc ba invité nyonso ya musika bazali tout ça en Norvège donc Oslo capitale en Norvège tout ces petits to moni bino vraiment et sengoza ya trop pour na honneur bo pesi bandeko lilo bana bino ezanini tozali awa vraiment alinga sepeli sibiso. Bon, lilo bana biso ezali mingi tokoloba ke tozali bana touti Barcelone et ndeko na biso auti Paris. Oh, ça c'est les Parisiens. Oui. Des fois tu sais. Biki senga topo azamba sana biso bundena likambwa to tina suka na ngope ya kolonga donc asali loko moko ka musiba mingi pe mingi baleli ya trop danger soutenir kati église pe na kati ya Norvège vraiment qui bata c'est fait ya kosakalate imaginez que ngana utiti Barcelone vraiment comme ti awa danger baza ko kama pe baza ko vraiment donc et ça la mouvement yango na passer malo pande ko ngai yimo ba mindele baleli hein moi na Paris olobi nini plaisir à trop donc sentiment pour la plaisir aligné tu sais pas trop quoi vraiment non on pense qu'il y a une Norvège donc ouais vraiment et c'est ngoya trop vraiment en tout cas tu sais pas vraiment donc toza na kati ya Congo ya sika vraiment avec Maurice Premier donc na kati Oslo et Scandinavie Mobimba donc masolo vraiment eza elengi bom dans mon pe maman azali maman oyebisi biso nini hein moi na Barcelone hein talaka ka Barça talaka Barça de mo lo bieza ya koyoka na donc des fois tu ça eza ya koyinda to petit na terrain na Norvège pour na cérémonie à mariage à Blaise Alingi café noir de la Norvège des fois tu avec la mignonne vraie oh là là et là on écoute roloba mingi eza donc ça c'est la makasi donc na souhaité bango kaka ba meilleur nzamba pambola bango bakende liboso en tout cas nzamba bénir bango nzamba sunga bango libala kende ezala malamu donc tosepeli ya trop vraiment ndenge bamindele bazali awa ambiance vraiment na parc ya Frogner. Donc vraiment tout le monde est là et tout ça na donna donc maître donna yimoko maître donna liloba moko maître donna liloba moko ah liloba ça plaisir mais master bali plaisir ouais des fois c'est bon oui tout c'est feli ouais masolo ndenge ezalaka to toza bagene oyo okende odolakisa nzela na ndenge ya bien toza bagene oyo okende odopesa la lumière bagene tu oyo basolaka kitoko donc toza kende odo na bakati ya bamboka oyo ezalaka kende mutu ya bato ezalaka kende bachauffe kua mpona biso kende ndenge eza bamboka oyo ekochauffe biso te donc yango tozolakisa kaka bato nzela donc na vie ezalaka nde boye ndenge tolobaka tanda te zuwa te lelo ya yo lobi ya moninga bali donc sepela comprendre ngai keno do nasai eloko oyo na famille na ngai nde nalobaka kaka toujours ke biso toza bajeune oyo tolingaka toujours tozala posé donc tobandi ouverture makambo ezala nde fondation donc fondation donc ibandaka nde keno donc yango nde moto esimbaka nde likolo ozomona donc yango tobandi masolo en famille na bapeti donc elenga mokili donc eza nde se plafond donc jeune oyo ayebi keno donc amonaka mosika donc il faut kolisa sikoyo calme comprendre donc bamboka oyo bilengi nango yango comprendre donc nga lelo naza na mama na ngai
la mignonne ndeka tolobaka na honoré femme na ngai na famille na ba petit donc kitoko trop donc so limo ça vient elengi nde yango omona lumière nde yango donc bawela bazanga bazwa comprendre donc maman moi tout kaka ke no famille nde ezalaka ngai kwanza chéri yangu papa Kiana papa bana ebele asali eloko moko asali moko ya malamu tala bana chéri ya mama Beni azoya mpe eza o famille na biso kosepeli nzambe apambola biso nyonso nyonso asali apesi biso baoyo bazozela nzambe mo ayebi ndenge apesaka mbangu biso tolobaka pema comprendre espère bien soki boyokaka lelo bazobelela café noir de la Norvège zo comprendre eza fierité mpona lokumu ya biso ya banoir comprendre donc keno donc nde eza boye le boss ye moko keno donc ayebi eza te keno donc aire boyokaka keno donc bazopompe eza keno donc signe de vie donc mutu oyo aza bouliste akoyeba biso toya bato toyeba tous les 4 coins monde aire tosala aire mo premier le boss abelelaka eza nde signe de vie côté bana mai na nga tu bazalaka donc eza neti basalutation kwa biso tolobaka comprendre donc toujours mino keno nde azalaka azaka toujours kaka keno donc nde eza tozokoba toujours tozobunda toujours na vie nde ezalaka donc kitoko
exercice. Juliette est la femme du Alors, voilà, c'est la communauté de Brazzaville. La communauté de Brazzaville qui vient de remettre son cadeau. Brazzaville, Congo Brazza. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nabo. La voisin à Bisso. Congo Brazzaville.
Ça va sauter. On va bientôt partager le gâteau. On va partager le gâteau. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Alors, voilà, merci beaucoup. Le couple a partagé les gâteaux. Et voilà, maintenant on va devoir ouvrir la bouteille de champagne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, on va compter de 5 jusqu'à 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, nous étions déjà à -5. Merci. Merci beaucoup, maman Elie. Merci, maman Singa. Champagne. We are together.